9, verset 23. Totez-les bien-aimés, s'il vous plaît, pour honorer les Lobananzambé. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu fais la combinaison. Bible est dans biso. Nazo sala nyonso pour na sango malamu pour ngapena zwa litomba. Wana na lingala. Soki nazo sala nyonso pour na sango malamu pour na zwa litomba na ngai. Je fais tout à cause de l'évangile afin de j'avais appris moko na moko peut-être pour l'équipe à misouté pour tous la spécialité car c'est la programme en Zambé Nzamba ponaki yo telema lokola moko ya libota na yo yango kolo soki abengi apesaka biso pe na ba promesse. Alléluia. Nazokende moi malembe na 30 minutes va pesi na yebeti tokokeli nango tokosisa. Amen. Amen. Parce que botosi eleki mbeka tozotosa tango bapesi biso. Bien aimé tokoloba vraiment tango soki te esepelisa na makasi kola pambola mama Anne pour na thème kitoko oyo eza profond oyo ezomema ecclesia pembeni ya nkolo. Tango namonaki thème na bio vraiment c'est une femme révélée parce qu'il y a moni yango abimisi thème oyo bien aimé eza lebele ba utiliser thème oyo na buzoba ba utiliser yango na ndenge na bango kasi nayebi ete na nzela batei moko na moko bakolekawa kolo akopesa moko na moko mayele nini oyo ya kolimbola yango mpona komema église na nzambe na perfection parce que tokomi na ntango mabe tokomi na ntango moko vraiment mobulu eza makasi. Conseil na kopesa pardon libisana na lobaka mingi na conseil ko se présenter kombo na ngamba Mireille Mbweso nazali mwana ya papa Ezekias Mboko Kasongo église la gloire de Jésus-Christ. Là c'est mon père nalingaki mingi nayebi kaza en direct azolanda biso soki te bonga bomona ngai ko accompagner biso kasi azala musala oyo ya péché papa kola pambola yo parce que yo to fungoli biso porte ya kozana mama timola biso to bengaki tolo na CTR na la gloire de Jésus to bengaki timola mabele parce que soki tolo na sa comme esika moko mabele ezali ya nkauka soki ya timoli mbume kopota eza lipamboli moko peut-être bososola mbote biso bato tozali banga nde tomona lipamboli oyo yango so tosimbela ya bengi biso toyaka na lombango bien aimé lolenge tokomaki alobi ezalaki mystique. Ezalaki mystique parce que tozalaki en chevet na mosala nkolo mosu abengai biso epa papa mikobatika mais tolobi tokokende naoki mwa malaise ndenge bala mama lisi tokeka lobenga bi non vraiment na kozala. Bien aimé toyebi ntina nini topusani pembeni ya mama Anne Kalamba vraiment c'est une servante de l'Éternel oyo na respectaka mingi. Mama Mireille Mbweso na mama ya bana ebele naza mwasi ya mobali kitoko papa Jean Calvin Mbweso esika azolanda biso babiso ebele chéri parce que yo nde opesi biso nzela mpe kosala mosala oyo toyaza ye nazotimaka molembi non Mireille telema sala mosala ya nzambe kola pambola yo papa nayebi ete makambo nzambe alobaki nanga mpona yo mama to na sepa alobaki na veye ya liboso tozalaki na ye nayebi te soki nakosaki tokoya kotatola ngo na chere mpo wana etomona yango mpe nazosentir solo nango ezoya deja. Alléluia. Nde nakambami na tata na ngai natangaki mingi Ezekias Mboko c'est un bon père soki bozomona bamama Mireille boye mpona papa Mboko là c'est mon père il faut kozala na tata kozala Melchisedek te ezanga tata naza na tata na ngai papa Ezekias Mboko naza fier na ye. Bien aimé souteme nanga na olobi ya lelo eza enlèvement Bible elobi na biso na mokanda na ye après kopanza sango malamu oyo toza na bitomba tozozela par nini oyo ozozela bele mo se sacrifier on s'est sacrifié otiki mbetu na oya kitoko otiki babutu na yo yo yekati na esika ozela ni voiture yo ozela libala tozozela kobota
Mais pour la vie, ça va nous faire écoler. Oh, nous sommes tous au monde à écoler. Nous sommes tous au monde à écoler, bien aimé. Mais ça, de l'autre côté, comme il dit, il y a l'idée à libérer ou aussi la terre. Vraiment, il y a souvent des mingi. Je vais 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. On s'en est sur l'évangile, ce qu'on parle, mes amis. Est-ce que tu as borné là-bas? Tu as toza ba basala ya nzambe ya minene o mama lobi batongisa ba compte bancaire na bango lelo batiki yango bazaki na gloire lelo gloire etikali baso se retrouver bango moko bien aimé par na yo ezanini tango zo boma nzoto na salon tango na ero ba minga misusu bakangi na boîte te misusu tango ba ba ka ke buto ezali ndombo rezo kitakuna mais yo tibi akuma malelo yo akuma pour soigner bien aimé. Bataille à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17 Timothée a vu en que sauver biso pour ngai miso boulot. Il doit être chapitre 4 verset 13 17. Vraiment, vous supportez ma quarantaine dans votre temps. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paroles de Jésus. Amen. Alléluia. Dans Thessaloniciens, parce que la service événement on est ça là. Bien aimé, les gens qui ont le macambo aussi va côté pour les gars. Oui, la télémélie richesse c'est bien et bon. Il faut tous à l'ango, parce que l'évangile est pour l'ango. Car si tout le monde s'en a dit après bon oyo, et ça bon moi mususu c'est l'angana yo. Et ça malamu kozana mituka kozana mbongo kozana nyoso, mais si ma biloko bon moi ke wa bien aimé. Si ma komoma nzoto na ba be na ba je, nzoto na yo e moni passe. Bon moi na yo faire souffrir yango au point kolia, tous en bas ba zemi a. Après tout cela, parce que Paul a zoloba na sima kolia komela liwa ezoya. Or sima liwa tous en vivre au plus il faut vivre. Il y a autre enlèvement. La Thessaloniciens va bien biso. Et ça n'est finalement au yoko salama. Kola pour mettre biso. Kola pour y enlèvement ça réel bien aimé. Et ça réel. Kola pour y a cause yo nangai. Bah on a kufa qui avant, bah on bosse quoi liboso. Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Attends la kufi nanga lelo, car c'est ceux qui n'azana nzambe, nga no pangati. Pour la imita ukelelo beta, nga no lamuka. Bien aimé. Et pour ceux qui n'azana qui n'nzambe te, na tomba liko nzambo, nga imoko mukonja makiona. Passe na ngai kozala passe moko na mona mama kalamba ikuna zo pepa na nkolo dans les airs nga na otala e
Bien-aimé, batant to lexa eza apamba te. Amen, amen. Batant to yeli a eza apamba te. Eza ko préparer biso pona ko kende na ko netoma na ko bien-aimé tikana bisayo tango eza muke. Tozo kende vers le matin, buto se yingeli. Mbakamu nyaso kola lobaki na biso to moni yango. Nyaso kola lobaki na biso to zo pikango. Tikana biso za information sur notre koyoka basi ba bonisi ba sola ko ba ke ko sala pona ko construire temple. Temple au côté antichrist il y a régné na Israël. Côté donner la paix Israël. Bitumwe makuna ba palestinien. Bien aimé, les aki na temple au ba pour donner la kolo na Israël, côté ba na Israël bazé ko kumba melanzambe. Tant que désolation côté qui ba bomaki Christ al ba romain ba ki ko panta temple. Bien aimé ti le Israël dans la temple té. Ba ti la na moi mire moi qui a lamentation. Mais oh ya nemina estras basalaka o batongaka. Alors car la même esika wana nde ba misima baka kotonga temple na bango mosquée na bango ba mosquée Omar. Quand esika wana mais c'est significatif. Et ça pas matin. Qu'on a yebi le pourquoi. Il fallait qu'on la Israël misu abomba na kati na bango aye pa na ngana yo batoto zaki na nzambete batoto yebana kite batoto tanga makite na héritage ankolo akangi Israël misu aye pa na biso afungoli biso misu poto yeba ye kanza nzambe. Bien aimé yo za mutu nesengo jusque là Israël azelaka Messi mais ngalo kebi ke Messi ayaka kufa sebi to ozela sur kozonga na ye. Mais par contre, nous sommes même dans l'évangile de Yesu Ayaka, on l'a pété yo. Kolo kadi ba mo soka pona yo. Pour yo soit sali. C'est que l'Indio pour les Israël. Bien aimé, tant yo lexa pas baté. Donc bébé ça pour moi il na ba fertilité. Nyonso o yo zo sala eza cause évangile. Bien aimé ngaza ka matata ni ennemi. Tu es na kangi sur ennemi pour na fungola ngo ya likam na ko kunda tondolo. Bien aimé na zaki atali ka bosami lo wana ko ka ko sona te ko bate na kanga o kana kute o mona ni lobe na o sekisa o mais na mutema na ngana kanga yo to na biza ba Seigneur délivre-moi na vie ennemi et tu comme na yoki na vérifier non te que ceux qui m'a battu na se mtambai na bomba mona kangi kanda mais non kolo vous savez c'est discernement. Ce qui dit quand vous allez au bout de la Bible là yo, ce que vous allez comme n'importe quoi yo, tika na mbeka na pepe, qui déboyo kana n'importe quoi yo, après yo tomber dans un mbeka. C'est que koyo kana et l'équipe mbeka, parce que ça va être un sacrifice. Mais la temps où il capable tika sacrifice na yo, tika mbeka na tika offrande na yo ko pesa la, qui nous quand n'importe quoi boyo kana. Ça fait na bonne lenza na olo. Sunanga ina lo na vie ennemi. Ko kanyela ba tukanda kaka pambo. Nakangina batata yeki na nakanda batata mwasi na ngai so kotika na tia na ngai na lelo lini so bon ça boni bien mais na mutema na ngai yo so kotika carnet rouge mais zambe na lola ali ko pesa nga mutema moko na supporter ma belle ko ma pété bien aimé ngai na sali na élection 2012 famille ya tata na ngai ba olanda nga ba yi makambo ba boya ko soutenir nga sur disant que na za mpati musu. Le quoi a naza so indani il faut naza mpanji au ba lingaki ba boyaka tant que salami ba compte ba pesa inga na ko remplir alors point d'interrogation alors ba tous ba ndona et comment ba tous ba voter ba ndeko ba voter na moi aussi que la femme na ba ndiko na ngate ba ta famille na ngate na kanga kakanda penja et ça qui Congo ba ya sur le pardon wa pe no yembe la kanza. Donc, ici le pardon, bien aimé, il y a le pardon, mais en Coloana, ça va pour la maman Esther. Il y a le pardon. Mon thème est fou, quoi, Maki. Na fungole ki bato nyonso na kanga na kasho mutema na ngana bikolo limbisanga na fungole mudo o pe na ibasanga na benga pe na limbise même de loin bien mais après wana bato bandi ko benga muto na sona toka mire bikolo belé na ngana yo kata mungongo na bi gloire à Dieu na fungole mudo bien aimé ngai na pesio exemple on va na zekna na kanga maki nango à quoi sert na boya masanga na boya mibali ya bato na boya ba producteur ba bimanga pona teka bon na ndima na teka ta CD ka moko na teka ka CD moko po mtu mwa bika po kola lobi na ngai na lo na so mtu mwa bombani esengweza nga na teka njoto te nga na pesa njoto na ngate po na ba producteur ba bimanga ngai po ba produit ngai te à cause
l'évangile. À cause de l'évangile. Il faut nous en parler. Est-ce que par en et ça on tient ma cande nous on a dit na on est qu'on péché là pour la personne à côté na pas encore la bobenga. Oh ba promesse encore les alliés belé. Ba promesse encore les alliés belé. Ngai na tebe la richesse ya mokilité. Na bingango. Parce qu'il y a un des sous biso. Kasi après on a zo bandela bien aimé. Pas au solo pour la zo la vie éternelle. Après, il y a qu'on soit nyos en mokili oyo yo pour sa bombe na yo. Bien aimé. Il y a un enlèvement salama, et ça réel. Et ça va passer sur la bande kola loba, bande pe ba lobe salama kate. Bien aimé, na yele lo ko assurer yo enlèvement salama. Ce qui peut écouter yo ça la bombe yo ko mona ngo, bible bi en clété. Na ko pointa na lisu bo makambo le salama. Et puis kolo au kita za na mi pepe, au kita ma belete. On a un ami peuple bien aimé. Ils ont fiancé à Jésus. Bateau bazar ma komi batangi na biso bien aimé. Nga na oloba na otanga, na oloba na otanga. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Nous devons du soir attendre du soir. Pour qu'on ait sur la force pour t'avoir mis sur les mamaï. 2 Corinthiens 11, 2. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je suis jaloux de vous, jalousie de Dieu. Bien aimé, bien, c'est pas moi qui dis. Et Zali, maman, maman, comment on a? Maman Ariette. Mariette. Oh, gloire à Dieu. Maman Mariette, dans un temps, mais ça, il doit commettre. Bien aimé, t'as un bon macastoyo, la parole du Seigneur. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bien aimé, quand on a lobby, na jaloux na fiancé. Est-ce que vous avez fiancé à Zambé? Les gens qui ont fiancé à Zambé. On a fiancé à Kolo, à Yaki pour fiancé na makila na ye. Asundoli Israël. Les gens vont aller à Rachel. Asundoli na Rachel, la binga na zuna Léa. Ne asundoli Israël. Kolo a fiancé yo. Alors, il y a un zoom à ma casse. Pour la balio, na motulo mokile ki ko balate. Ozala moi c'est Yesu. Tako na on a yo, lokola yo dîner lokola mokoto mo big style. Ozo big kabika mwana ye, yo za moi c'est Yesu. Yeye on t'a fiancé yo. Alors, tous autres qui est la perfection quand à travers Éphésiens 4. L'Éphésiens 4 a commis si lokola monsieur lokola ba docteur, lokola ba apôtre, ba prophète, évangéliste, ba pasteur. Bangonde bazawana ba mama ankalambai baza ko bomisa biso à travers le lobanzam tant on ka lobanzam nde ba ro bomisa yo et ça système Esther avant pas présenté par roi et là qui na ba toko bi na bolo bastéticien na lingala to ba mo couper bangonde ko banda bomisa Esther ba to sali ba soin de visage ba maquillage pour pas présenter na roi. Alors l'élo épouse à Christ ngana yo tout ça peut ko bongama à travers les enseignements. L'enseignement autour de yoga, ils ont bongisa biso, ils ont bongisa biso. Si va vous présenter biso, pas y a fiancé la biso, oh y a fiancé qui biso. Ce qui est unique au Cameroun, ça mettez pas tout maman azoté ya. Bien aimé, tu vas y biso entre parenthèses. Au bonnet église bien. Bien aimé, kangama. Kangama alwa ba bande kolanga la gloire de Jésus na esika vite na kangama na sama kolambo. Yope kangama parce que l'église ya boye, eza mingité. Et ça t'es bien aimé. Moi, je suis tout ça, la poto, tout ça, ma sanga. La télé a été pour critiquer mon Dieu. Mais comme il y a tango, il y a solo tango la libota banazambe. Et ça les pélé, si le nom va faire la carte ma sanga wana, bazon dit m'appelle amen. N'a pas comme il bazon le banabaro, mais bazan ensemble. Alors mon enlèvement va se retrouver là. Mais quand nous sommes tous les séjours, tous ça permet la batou all, bazon peut s'abisso l'île banatango. Tout ça sur la table on m'a saboté. Tout ça sur la table on s'est fait saboter. Donc comme il a tard on finit par le dire, oh Seigneur, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Montrez-nous le Père, cela nous suffit. Là c'est sur la tata, il y a moins de copies. Parce que celui qui a ébi tata, nakati tata na ébi moi, nakati moi na ébi molimo santo, nakati molimo santo na bémisi Yesu. Atala kuta ina témoin de chauffeur. Alors il a ngayé sur ça zabete, ngalo lo bazan zambe. Si on a kuta na musulman, a bien sur ça prophète na lo ba oui, a ça prophète. Pourquoi le prophète pas prophète?
journée, à Bibo Bomanjoto, 3 jours, non, c'est pour ça, le père est prophète, soit le père est Zambé, soit le père est pasteur, pourquoi la pasteur, ah oui, je suis les bons bergers, les bons bergers viennent pour donner sa vie, les bons à la bête à toi, et ça y est, pour y avoir ma camboyo, pour y avoir ma camboyo, il faut y avoir ma camboyo, pour y avoir ma pongo. Tant que perception de l'Obanazambe, ma papa Kalambay, tant que tu as biso, ma papa a biso na ma papa. Pas mon vola que ça n'est qu'elle. Et ça, moi, noté. Et ça, tu écouté. Encore ma hôtel, il y a aigle. Ma vie, tu vas lever, pose à lever. Il faut pour moi. Yo, ça aigle. Ma papa, ils ont beau à travers l'enseignement. Ceux qui ont eu mon enseignement bien, c'est qu'ils avaient un enseignement, il y a ma paix. Bien aimé, quand on est ici. Alléluia. 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 Est-ce que ma maman va salir? C'est le temps de la maman qui fait. Là, il y a ma maman. Ma maman, ça va la bite. Mais pas qu'il y a un objectif là, maman, tire un souka. Bien aimé. Dans un temps de musique, mais ça, musique, la biso yangoyo. Yesu na sante la biso. Tobine ranzambe kaka muga mususu na yalo kwa motete na kwa moyembi. Na zo munene ona tie mupandi. Na bisika nzamba lokotanga. Na bini nzamba salela ngai. Mwati wazanga zoba. Eloko yeba ezanga tina oh Seigneur. Nzamba lokotanga na kingabo. Webi kingabo. Na kingabo siko na se na koto basala baloso na ngwele. Papa Gisela yebi. Na kingabo soko keso mambisa ma. Na bana vraiment na kingoti. Ne grandi na kingoti. Soko ngozo mbisi na komema otina banganda so benga ba poto. Banganda mbila misatu na omemo kuna. Parce que na za mwana kuna. Koto nzamba bimisinga mutu yeba kinga ite. Mutu yeba kinga ta ko chao misu. Menkolo alokoti ngai kana bilanga loso wana. Abimisinga na misu abatu a justifier ngai. Akomisinga mwasi ya talo. Puis les mots à n'importe qui. Yo ça n'importe qui. Yo c'est pas qu'on a encore la lelo à Wazambe. Na solo bete. On a invité sur mon tout monde à se comprendre ma cam na oloba. Na invité sur mon comprendre ma cam na oloba. Yo ça va se pamba te. La sélection lelo pas pour yo. Sélection lelo ça yo bien aimé. Ya na ba ça moi se pamba te. Yo ça moi se pamba te. Pour a sali sélection là. Il est au 7, il fait ce qu'il veut. À ça, la conseillère, il va dire quoi? Il y a maman Kalamba, il y a maman Bosso de paix. Yango, il y a un sur le ciel. Bien aimé, allez faire au salama. Et puis, quand le temps va courir, bien aimé, tu es au Nga continue au monde. Tu es au Kende. Tant que tu es au Kende, on a bien aimé, tu as bien aimé, et bon, moi, je vais vous dire, tu es au Kende, on a paradis, tu es dans les airs pendant 1000 ans. 1000 ans dans les airs. Là, il y a les balles. Il y a un temps où tu as agneau. Parce que Moïse a dit que lobi, ce qui m'a fiancé, m'a dit que la sika, attendant que tu m'attends. M'a dit que la sika, attendant que tu m'attends. Moi, ça agneau, on a pas d'abondate. Oh, bien aimé, et tant que koya, à cause de sous agneau, voilà ça qui moi si dans les airs. Tant que koya, à cause de la lieu, à cause de bon habitumba, il y a un temps où tu n'as pas tout na, malobi, nana ko sauver ma caneneye. Nana comme Israël à Cana. Balobi oh Juda montera. Juda Baumata. Parce que c'est lui les lions de la tribu de Juda. Il y a des causes dans l'imota la Yuda bien aimé. Les temps on a besoin de ça dans 1000 ans. Tous autres rien à fiancé la biso. Les temps on a persécution dans mon qui. Quand on a dit que parce que c'est aussi sur le couteau tout le monde a la frie en terre. Et ça y a bombe à la terre. Oh et c'est ça et ça y a bombe à la terre. Et ça peut être qu'on a les États-Unis, et ça monde entier. Et ça monde entier. Mais ça, la mouli les bandits pour ça, la massisse. Bisoma Nanzambe, toi, la mise au monde. Yahweh, ça a été naïba, n'aime pas notre colo. Ah ouais, ton notre colo, bien aimé. La carte ma bonne amie, ma cabeza, ma carte. La bafamille, nous sommes bonnes amies, ton bon daka. La déterminée histoire, ma carte. Nazaki, mon toit, au Kamakanda, la bonne amie, bonne tête. Soki, Bible zo bana biso, nature même, ils ont enseigné bisoté. Et comme ceux qui n'ont pas la biso à moto, tous ceux qui ont été, à combien plus fort les beautés à Christ.
Oh, mon libino lelo. Oh, toke une éternité. Oh, tokozana bino libéa na libela. Ce problème les amis. Tokobongisa te bien aimé. Tokobongisa. Et ça c'est ce qu'on a dans l'église wana. Non, yesu avec ici, ali kolobela ba. Kolobela ba na cher bien aimé. Ce qui kambo ezali to fanda to bongisa. Amen. Ce qui n'a pas pagane to zolo ka ba solution to bongisa na ba mabonda na biso. A combien plus fort pour l'église. Amen. A combien plus fort pour l'église. Que ça soit le cabo écolandéni, dans l'esprit supérieur, autre qui va pas calme. Biso fouté ba ni courant, j'ai pas kabanda pour la biso. Mais ma kabanda pour la biso bi ma libanda. Alléluia. Wana ezaki kwa toli muke. Amen. Bien aimé to connaître Thomas. Ba verset j'ai besoin de la pesa to kolala awa. Romains zoloba. Alors bi souffrance autre ta ko estimer et ko qualité na makambo to ke ko vivre na tangwana. Bien aimé. Ngai nazosakola évangile mpona kozwa part na ngai na royaume des cieux. Oyo etikali ya matabisi kolo apesanga na obika nango. Oyo etikali eza matabisi. Bien aimé, tikala yebisa wana mokona lelo yango ntango Kristo akufaki alingi asekwa. Asekwi déjà alingi amata. Oh, abengaki Jérusalem nyonso te bien aimé. Kristo abengaki Jérusalem nyonso te. Ntango alingi amata koma na likolo abengaki 12 apôtres. Amatina ba wana ngomba pe bango ka nkomona ndenge Kristo azomata na ndenge lipata na ke rezwaki ye alimwe ndenge le salama kindenge pakoya etaka yo épouse yo compagne mobali na ngaye batu nyonso te bamona ye yo nde mona ye ndenge amataki Jérusalem nyonso emonaki ye te ezalaka le 12 ndenge bamonaki ndenge azokende oh bible to balanga ndenge akei ndenge akosonga yo lokoza mwasi na yo koyeba ke oh mungu eza mobali na ngaye. Na yo le liloba na tango évangile éternel oyo bolikate pour yebeti na zamwa sa Yesu Masia ko la fiança ona makila na ye ko mona pamba te na ebite situation ni yozo le kanango problème ni yozo le kanango likamni no ko zongisa yo sima za na assurance papa na sombo ko la to tambola poitrine bombe na tension na ngana bina zo tambola pona za na nzambe ata leo na zuite na kozwa na kozwa pour nazala nzambe. Alors après vie oyo ko na bombe biso vie mususu ya ngoto bunda ya ngoto bunda ya ngoto para lobi oh esengola oya kolonga apokalipsa lobi yendo lata motole na kembo. Amen. Bien aimé voilà tu couronne au roi reine quand la reine de la couronne. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Yo ça n'est pas pour quitter. Oza mutu te ko tangi ba sukola matuna mustador yo ke tika ntoto ba sukola no yo za mama tolo na sifo ba makomi. Amen. Amen. Ba sukola mutu na liloba nzambe ndeza mai oyo sukola yo e ko lola ko soto nyonso. Amen. So ba kibona ba pakola ba ba wila goya yo poke yo tiki ntoto e ba pakoli yo. Non. Non mama non. Parce que ntoto wana ezali ntoto mo centre. Et ça temple le Saint-Esprit. Quand on le fait, ça jaloux. Asa jaloux, quand on a jaloux. À limite, mon père nous soit yana. Lui besoin parce que mon sécamment va va déverger. À ganga la casquette en boca va trouver sécurité. Biso to yana lilo banzambe. Lilo banzambe ne zo ya ngai na yo. Na mo mo na concerné. Tant que zo ka lilo banzambe ezo sokola biso, ezo komisa biso, pona komema biso na rencontre ya mobali. C'est ça objectif na biso. Ba matériel ko lo pesa biso. Personne ne peut se tout ça, on peut te jouer sous les gars. Et on a de génération en génération. Pour d'aller à David, alors, on a mon nom de moyen qui est béni, oh, il y a Tigali à Kolila. Dans mon moyen qui est béni, on s'est abandonné. Ce qui va dans la question avec laquelle m'a béqué, il y a dans laquelle m'a béqué, la 4e génération, on va tout bien aimé. Et bon, il y a Zambé. Il y a un Nandimeli Zambé. C'est que quoi, Nandimeli Zambé. Génération en génération, génération en génération, il y a un gari. À ça, la c'est alliance, on va la c'est dans Zambé. Bien aimé, tokangama na nzambe. Kursi oto zoki mamba bien aimé, mi batela. Kangama ne tonga na yo. Koto lilo banzambe za ndana bana tata na koto mona yo dérouté. Na kangi bible na ngana kifana nda. Mukoto mona yo ndo pengwa. Seto zongi si yo boy ko yo kana kangi bible na ngai. Pona baby si bolenge na ngai te ngala ba ko baby sa te. Na bongi si bolenge na ngai. Na salelio. Na motanga moke ngana ko bebisa nyos mais non tanga mo pe ngie koka mobali alinga ya ala kuta na mafuta eza na mwinda note ezate gloire à Dieu pour yo lelo mafuta peli na mwinda na yo
Le Saint-Esprit a dit dans le mouvement la catastrophe en Guadeloupe. Il a rempli mouille dans mon corps. Et on y a soit petit coco yo fungola. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin d'aller à Okuta au famille la lobana. Il y a le pays ceux qui vont pomper ma lobana ngai démarrer na kati na bino. Nous se rosser dans la kotima, dans la paix ça. C'est les maris. Nous pouvons pas makamuna. Tout ça ba décision ba na biso. Nous allons nous bailler dans la lobana. Mais il faut que l'État nous dise tabater na ngana. So na monyo zo na bimbe na bombi yango. Mais il y a des gens qui ont camarades qui ont des camarades qui ont des camarades tous na camarade na la famille chrétienne on a la gloire de Jésus. Si on est dans le okuta ngawana okuta de ngomona présenter oh amina nga ya bote parce que na auto ça on baina nga alinga kapona c'est bisa mutema naye et pour Yesu ali ki mubali na ngai mubali wako décevoir ngata lelo Yesu ali décevoir ngate tango na opota na lisumu ata na sema pena kwendeni akopenda ngai mera isonga ata na kende nini ata na lembi surtout ngai na divorce na nzambe na divorce na solo na obota tena c'est 10 ans 10 ans stérilité na semé na sali nyonso na bibo na tiki nzambe na fa besoute pour na sali nyonso ero na divorce na ye ero ya openda ngai dilele amen ero ya so sekisa ngai ero ya so lolanga somi ya pesinga pana amen apesinga lelo 6 na kongo na tieku tata tonga te eloko te na bika kolo na pema kolo na pema nano ezo ya na bébé mais Seigneur na pema sisi bien-aimé nini kokabola yo na nzambe nini kokabola yo na nzambe romazo lo banzala pasa mokili oyo crise économique tozoka lelo komi nzembo bazoluka kota kozwela bato na crise économique succès na mukana koma lokola muninga atondisaki elese soki nzambe alobaki ngai kana mama tolo na se na yo ayembela nga atondi kolo kandi na yembi wana bible bina ngai la louange brise les chaînes tango na oyemba na oloba kutolote na kumsaka nzambe kolo okota likambo na ngai ya kokata ba chaîne oyekangaki bombo na ngai oyekangaki fia bana na ngai oyekangaki mobali na ngai ngai mutakota mobali na ngai zate sai mikaba na kusa na pembe okomi monstre akimio abiyo te mirai abengo na téléphone mirai yo be nzambe na sali amen Jésus c'est quand la terre ça quand les gars moka eh na ningi na kate aise wa ngane le Dieu de ma femme na conseil pour ça ngana kete Okozala bien-aimé, Okozala parce que nous allons de toquer dans notre éternité. Nous allons côté les alisouté. Na lora de toye, bien-aimé faut y boyer belanzambe. Ah na ngo na dali ngo kade o kwa mobali. Amen. Voilà deuxième. Ka vona lo kwa mobali, na yembe belanzambe. Amen. No yembe belanzambe. Bien-aimé, il y a des mystères qui se cachent. La louange, l'adoration. L'adoration, quand qui t'a dit trône, à qui dit, quand on a eu, à Ekofanda, à Otala, Yolingini, Kalamba.